Mwana mboka, bonjour. Bonjour papa. Ah, tozali wapi? Ah, tozana Kasavubu sur Prince Gambela. Tozomona mai ndenge ezotonda na balabala ya Gambela awa. Bon, okoyebisa biso ezali ni leta na biso abeti makambo kara tuni tozo comprendre. Bon, pour na l'état beti kara, bon, ils un peu moins difficile. Koloba l'état beti kara ceux qui non ba mikolo ya quartier, ba kende na niveau ya commune, ba saisir beaucoup mais ba ébicier en wasa to ba non l'état beti kara. Mais jusqu'à présent, tu éviter ceux qui mikolo ya quartier parce que avant dans tenir cop. Ceux mikolo ya quartier ba comme na niveau ya commune, ba mona ki beaucoup mais ba ébicier en wana c'est que l'état beti kara mais tu remarquer ba bilo ezalaki na ngote. Ezalaki na ngote mo vie ba caniveau eza bouché bon erreur mo soupe za pe ya batu pe ba venir bando boxa ba biloko na bango na ba caniveau na tangelanga ba ba kiteke non inconvénient ngo ezali parce que on auto na derrière soki ba 3 mois 4 mois to kene parce que on sombu les bêtis sur to mona ramai sombu les bêtis mai bon to éviter donc c'est une occasion bino bata presse ne boye to lancer message na ba konzali ya mboka que non baya na direction Gambela na Kasavubu précisément na inde 3 ba mona ndenge inondation salema de temps en temps sombu les obeta message ni nango koyebisa ba konza mboka pona ka parce que eza très dangereux pour la population. Oui, mais ça ezaka que non baya ko régulariser situation mambango parce que sinon batu ba ko perdre ba mambango na bango parce que ma iso imbule beti makasi ma ezokota ti na ba porte ya batu bandako donc ba biloko ndako ezobeba au moins ce que za ili ezu susu boye sali ata ba 3 4 mois encore batu ba ko perdre ba fondation bango ndako ta batu ba perdre ba fondation bango ndako il y aura aussi des cas de mort bambula monsieur beta na butu batu balali ba surtout kambula boye soki ba fondation elembi mire koi batu bakokufa nyoso ta ezongela ka l'état donc tozo senga na bango baza na ma population baya ko résoudre des problèmes oyo et ça la bien donc c'est que 100 jours côté salemi na ngote ah non 100 jours eza nango eza teke non il faut si ça makambo nyoso 100 jours eza un plan d'action na eza une lumière apesa ki nzela misani nengo salema mais 100 jours exactement que non pour l'ikamo hôtel l'ikamo et bandaki avant 100 jours. Mwana mboka bonjour. Bonjour. Okoye biso atoza. Ah toza na ile 3 na semani d'enseignement. Esika ndaka papa Franco ezani. Bon okoye biso makambo nini biso tozomona mai tondi boeza dia quoi. Elaka système ba carnivore bana Kasavubu nde bazoka ko soigner quartier bazoka ko soigner quartier na biso po biso nyo toza ni nombre. Parce que biso mo todi charge ko soigner quartier na biso makambo ko sala matin to tika 100 jours ko balobelaki ba sala 100 jours to ko mboke bongaka na mbala moko te biso moko na toluka babuku messe na ba chef à quartier wa bongisela biso ba biloko to tila ngona président de la république po ya pa kotisi po to ko la président de la république mo to réussir ngo ezali biso moko na bana mboka biso mo bana Kasavubu tout dans la charge à biloko basalite to nyebele na bakani pour terrasser maille les gars ya to 5 abison ba quartier tout dans la charge ça na biso donc to lobake makambo esalema o eza ndenge gouvernement esa esi musala te mezande bana mboka nde bazoboma gouvernement ne banila musala bien ta batana na ndenge ya ko 100 jours akoleka ko tot moko 100 jours ngo ko bongaka mbala moko mukonsoka zi place saka na lika moko pour réussir et ya te kaka to pesa kanyo ka mukonza mboka biso moko population to lukana mo to welela to fungula ba carnivore pour traiter ko ta kasuku ba traiter za na kala ka ba traiter mais la traiter za la suku ya to 5 kaka botela so charge siko message nino ko ebisa na bandeko to babwaka matiti na carnivore o eza ko lokali kama na population batika bakomoko bazomona nde baninga bakokoteka te bato bande koteka na nga bakomi na nga mpo na nini kozanga koyeba yango na pesa kama yeleka tobongisa soki tobongisi tokoresi soki tobongisi te moye toresi eza te